le groupe Vie, tout vient de Dieu de vie de loin, qui a perdu les leurs. Mon santo yo, monisanga loboko na yo, zanga lolo yo, azo salé, zamba lolo. La fondation Tokanisa, azo salé, le président JP, azo salé. merci, le jeune. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosanto yo, monisanga loboko na. Zamba lolo yo, azo salé, azo salé. Rapidement s'il vous plaît. Samakaba Samuel, Azos, Salilanga, Yeso, Salilanga, Yeso. Alléluia. Yesu azama kongo. Komba mana Jésus. Komba ba. Tiro. Yesu na mingi na tachola. Yesu. La presse honneur la vie de loin. Malo Sombo, papa la mission de sac à la mode de voiler frappé. Pourquoi tu as besoin papa la besoin Papa na likina te. Yoka mosenga nanga sabaka mosele. Yoka shishe na ngaye sabaka. Na yena papa singa osabo sanga nyo. Na yena osanga osabo sanga. Sanga na Yesu Yesu. Sanga na Yesu. ya moselu azobela grave au moment oyo nga moko na uta pe osala accident grave donc moyen na ki otala ye ezalaki te ntango nga na se rétablir et nayoki mbamoki akufi nga mpe nde natikali nano na bomoi boye nayebi pe te ke na joué na combien de scènes mais to joué na ba scène ebelé parce que tous ay groupe moko papa moselu to kundé na aide ya ba artiste papa moselu akufi na aide te ko gouvernement a aidé ni na son front na ye papa moselu ndenga zawana to leli tant que artiste yango moni to boy ko tcha ba liste pour la publication wana wite ko bima kutu et ça la bien te c'est papa moselu a comme na hôpital famille biologique te batma na hôpital famille artistique ne ba benga famille biologique et boya papa moselu za na hôpital et a te question to sangisi eloko ndenge bolingaka nyonso eleka na internet moi muke esanganaki ekomaki ti na hôpital wana kutu nano akufi te bon sikoyo na volonté ya nzambe azwi ye tozana eloko tokosala te mpo na tozokufa pauvre nga na omona eloko na kobana yo te parce que mosala tozosala yango oyo toza soutenir te tozalaka soutien te donc tosala biso na biso acteur artiste lokola ngai nde azwi mwa mbongo ne ya moke atie mpo asala mosala na ye en tout cas basouvenir eza ya bien na ya donnant moselu donc vie wana yambai nga na Chic-Choc Loyenge ya donnant azalaki strict na mosala ye moto azali chef à répétition so ye retard orépété te epuis so oyaki te jour wana ntango oya orépété te baoba
aza baoba aza pena baoba do ndenge bato ya minene bakufa neye pazali aza baoba ya munene mais nga elo na sepelité banzonzingere baete elo na sepelité eza ki motema mabe basali 2 points de mesure donc ceux qui ba négliger Moseluti ba négliger ye banzonzingere ba monani penate ozomona donc biso le roi tozaka na ya Moselu bien vient na biso ya omoni biso toye yaka sanga malade na été au moment bazo annoncer biso qui est très grave na maman et mon et c'est comme déjà presque à la fin donc ils est déjà trop tard. Il faut que d'abord toi la personnalité. Voilà. Donc il y a le baté que mutunyo ce soit bien la vie faut les gars na ba réseaux sociaux photo tchonga na ba groupe wana. Vous comprenez? Donc il arrive à peine na beli batu ba éviter que na beli. Vous comprenez parce que nana on a famille nanga. Nana famille. Donc quand on commence à avoir problème dans les réseaux sociaux c'est-à-dire que peut-être mutokomi na suka ou soit batu ba monde que mutona ou meli na itawana ba omona ma collègue n'a été. C'est alors peut-être qu'il va annoncer sur les réseaux sociaux. Bisenga senga senga le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga nzanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lisa lesa mukatanga lisa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa alléluia chilo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga Mame Pela, en tout cas, toujours présenté ma condoléance na bato presse nyonso. Lelo oyo Moselu atiki biso, je sais que yo zali ancienne dans le monde ya culture ya théâtre. Est-ce que vous avez un témoignage moko ezo marquante au tout le monde a marqué ozo kanisa Moselu? Parce que yo, Moselu ça quand même takala, ça il en panga dia c'est comme si sabotage moko. Je manque les mots à dire. Bon, papa Moselu aza moko après ce qui sont maillés le théâtre, aza moko auto travail fort. Net singa 8 ans et belé au travail na papa Moselu. Juma boy na nala wana na danseuse na pays bakuba. Na yaki sikoyo cop moko fato kende poto. Abenga biso to sangana batami nzoto. Pesto kutana ngana kutana na papa Moselu. Oh, papa Moselu avant na kapanga. Biso to na kapanga 112, bango bana kapanga 113.
wana na koti même pas na chic choc le to solara tant que vieux mais nga zobina nga na danseuse et ko sola que tant to kutani na minzoto wela po taka nzonzi nga poto papa mosulu pas zaki wana na ba vieux goura abisenga biyaka na chic choc donc on est là boye naza témoignage ya papa moselu et puis naza lait de trempin oyo papa moselu asala mpo na nga nakoma na chic choc luenge soki lelo nga na travaille na chic choc luenge epanga na radio c'est grâce à papa moselu ayi na ngai lelo lundi na sala même pas test na futa même pas 100 francs bajani versas bazalaki wana basami mokili bazalaki wana bapo firenze bazalaki bamasi ya nyembo bazalaki bakoko seigneur videle utaki kokota dans 2 jours avant nga siko papa moselu akomema ngai soki lelo nalobaka makisolo ya famille théâtrale na niveau nazali c'est grâce à papa moselu. Ouais, on continue yo. Mais tout le monde a un obsèque presque nyonso. Soit c'est comédien moi kufi. Tout le monde a battu un groupe naie, basala ka groupe moko peut-être basangisa bambongo. Mais tout le monde bino bati a chic choc loenge, batu nyonso famille ozalaki. Bosali attaque cotisation te no tout le monde a proposé la vela dai aux en plein. Donc on a vraiment nyonso zalaka. En plein eza oyozo lobadi obinga en plein. Mutu akufela mutu azala na plaire te. Dans plaire dans le sens que bino bati ya batu ngadia dia batu ya suki longe bomo na nepene belé. Kasi biso ozomona tuza batangadia dia. Ngana zali na école ngadia dia na clan choc côté papa moselu nga papa moselu mutamemanga na clan wana. Ona zalelo epela. Soki papa moselu amemanga tende na zali pepela ona ate. Na ite sona ngana za nani. Donc grâce à papa moselu azali modèle marque pour nga. Tant yozo zela to ça la contribution. Moi tant to ça la contribution et comme on a publié. C'est pour cela moni to changer méthode. Na kala na ba famille peut tout le monde a ba contribution mais ba na sani. Méthode nous ko sali. Méthode to sali yango moni que non. En plein, oyo zayi kozela keno, oyo atie $1000, oyo atie 300, oyo atie 200. Papa moselu to kundie na aide ya ba artiste. Papa moselu akufi na aide te ko gouvernement a aidé ni na 100 francs na ye. Papa moselu ndenga zawana to lelie tant que artiste. Yango moni to boy ko tia ba liste pour la publication wana uite ko bima kutu. Et ça l'a bien dit. Mais peut-être que même pas les membres de la famille ont déclaré que les gens qui occupent mon ingénieur pour négliger qui vraiment mon ingénieur Makassia. Pendant matin à tout le monde a vraiment battu des bateaux le bateau bino, ba comédien le lobo comme on a même nous a négligé. Tous a des familles. Famille biologique va dire que nos bino va tous a des familles. C'est papa moselu a comment dans hôpital. Famille biologique tu vas te mettre dans hôpital. Famille artistique ne ba benga famille biologique et boya papa moselu aza na hôpital na ebité na kokota na mozindo ya koloba makambo famille parce que na mizo to olela nano to pesa enzela ki na kimia nzambe na yebi po biso to koloba to kokosa to ko ba vérité mais nzambe yebi likamuni elega po to ko ma auto zali papa moselu azali na kata famille oyo kuto ko ndima te. Et on a papa moselu. Mais papa moselu a vivre en dehors de la famille. Papa moselu a vivre dans la famille théâtrale. Okay, merci beaucoup. Ouais, merci. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo.
santo yo onisanga loboko na Zambalolo yo Nous demandons si nous pouvons libérer pour méditer avec la cérémonie. Nous profitons pour demander à Madame Patience de s'approcher pour la modération. Merci. Nous débutons avec la cérémonie. Nous allons commencer avec la biographie. Après la biographie, et puis nous allons passer au dépôt de gerbes de fleurs. Après le dépôt de gerbes de fleurs, viendra la levée pour le cimetière. Nous profitons pour demander Naba Ndeko Nyonso Balengeli oui, après lever encore, nous allons faire un tour à la place des artistes où nous allons dévoiler la plaque honorifique de l'artiste Donna Ramazani Papa Moselo. Nous profitons pour appeler Bao Nyonso Balengeli Maboki na Bango Yambe Wakoki ko Yako Komisa Kombo na Lombango. Voilà, nous laissons la place pour la biographie. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous prenons la parole au nom de la famille pour vous dire sincèrement merci. Merci parce que vous avez abandonné vos multiples occupations. Merci parce que vous avez abandonné vos rendez-vous et vos activités pour vous joindre à nous afin de rendre un dernier hommage à celui qui a été notre frère, votre ami de collègue, votre collègue de service, votre ami de connaissance. La personne que nous pleurons aujourd'hui s'appelait Donna Ramazani, alias Papa Moselu. Donna Ramazani, alias Papa Moselu, est le fils de notre défunt papa Donna Ramazani et de notre chère et tendre mère Véronique Eouza. Donna Ramazani, alias Moselu, est né à Mbandaka le 17 mai 1965. C'est là où il a passé ses études primaires, secondaires et humanitaires. Donna Ramazani Moselu fut un grand technicien. Sa spécialité était basée sur le froid. Il réparait sans faille les appareils électroménagers, je cite le congélateur, les frigos et autres. Donna Ramazani avait la technicité dans les sons. Aucun de ses clients ne réclamait après la réparation d'un appareil quelconque. C'est vers les années 1988 qu'il s'est lancé dans le théâtre. Eh bien, il avait aussi la comédie dans les sons. À l'époque, il a commencé à l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision, l'actuel RTNC.
Il a joué avec des artistes renommés. Je peux citer Ngadiadia, Mangwaou, Mbalio Sombo et les autres. Dona Moselou était un homme social. Je profite pour vous signaler que c'est lui qui était l'administrateur du groupe WhatsApp de notre famille. Un homme social, un homme qui aimait tout le monde, un homme pas conflictuel. Alors c'est vraiment une perte pour la famille. Il a été sérieusement malade à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Après les urgences, il a été interné aux soins intensifs. La famille a été totalement mobilisée pour que la santé de notre frère soit rétablie. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Dona Ramazani Mousselou, nous aimons l'appeler Dona Moké. Ya Dona Moké. Ya Dona Moké était quelqu'un qui respectait le rendez-vous. Chaque fois qu'on avait un rendez-vous avec lui, il s'est pointé à l'heure. Et je vous dis, c'est un monsieur très social qui n'était pas compliqué. J'aimerais témoigner par ici que c'est un monsieur qui a rendu service à tout le monde. Et c'est vraiment quelqu'un qui a formé aussi d'autres comédiens. C'est quelqu'un que la profession a aimé. Il a été pour vous un collègue de travail, un frère et un ami. Je m'aimerais témoigner par rapport à ce qu'il a fait comme la section technique. Je vous ai dit tout à l'heure, il était un bon réparateur des appareils électroménagers. Dona Moselou, ce qui a bongisé au congélateur, au frigo, de Konanga et Kotika la souko tombé pante. Dona Moselou azaki muto alinga ki bato mingi et ngana eto zaki na habitude ya okenota la ba malade. Na évité les lots, ceux qui n'ont pas sous ma casse, mais azaki mutu moko ceux qui ont lobby na mutu boazo bela, il était disponible à tout moment pour rendre service. L'émotion est grande. Au nom de la famille, je vais encore vous remercier pour votre assistance sociale, matérielle, spirituelle, financière dont la famille a bénéficié. Vous dites souvent que l'artiste ne meurt pas et nous, la famille, nous espérons voir Moselou à travers vos œuvres. Moselou laisse derrière lui plusieurs enfants et petits-fils. Au nom de la famille, je vous dis merci, merci, merci pour tout et pour votre présence. Merci, là c'était la biographie de montrer qui était Papa Moselou. Moselou, le Lengue Alibota. Nous pouvons maintenant démontrer, nous passons à la filmographie. Moselou étant qu'artiste, où il a joué dans plusieurs pièces à succès. Au sein du groupe Tout vient de Dieu, de Vue de Loin, Papa Moselou a joué dans des pièces telles que Nkela Yangani, Maso Mazali, Loufou, Raïssa et Diva, Hôpital Yavi de Loin. C'est même la pièce Oyatiki, pièce Naïa Souka, Hôpital Yavi de Loin Oyo, Bazosala Sikoyo. Vie Mosala Kitoko, vu le service qu'il a rendu à la nation, sur le plan artistique, avec respect, il est censé d'être honoré. Nous allons faire une petite cérémonie purement artistique. Nous demandons à tous les artistes comédiens de se lever. Les artistes comédiens, ça c'est purement artistique. De Gonabiso Los Azali, Toleki Esika Robert Tokeiko Soukati, Kotoyo, artiste Nos Vazalia. Nous allons applaudir très très fort pour le service rendu. Bravo l'artiste, bravo Moselou, bravo l'artiste.
Bravo pour tout ce que vous avez rendu à la nation. Merci beaucoup. Évolué au début au sein du groupe Chic Choc Loyenge d'Engadia Dangadios. A sali plusieurs pièces à succès. Entre autres, Tolobi Sarajevo. Tolobi Mutombo, pièce ébélée et puis il était acteur phare. Na nyonso wana, na oyo sali na groupe Tout vient de Dieu, o totangi, de vie de loin, nde to beteliye maboko na mosala oyo sali pona mboka. Nous passons directement au témoignage. Nous allons inviter le témoignage. Mamie Jokissa, elle peut avancer pour le témoignage. Tozali awa peme nanga nazomona na étoile. Étoile au nom ya ba chroniqueur nyonso ya presse to présenter bino ba comédien ba condoléances. Merci beaucoup. Mon seul artiste comédien oyo toyoki ke depuis 88 abandi musala théâtre. Yo za ancien na musala oyo. Depuis ça biso ba moment fort, ba moment oyo bozala ki na Moselu. Ceux qui na mémoire non ko kozala na ba pièce peut-être bo tourner na Moselu ensemble. Oui. Bonjour, on a tous passé dans Dabiso. Mes condoléances sous mingi na libota nae. Nabiso nyonso pe. Pas muselu na joie nae parce que na parcours nanga na leka pe na Chic Choc. Na leka pe na Chic Choc to joie nae. Babiloko ya Kishasa, ya babiloko ya télévision quoi. Ya banjonding te. Mais na joie nae biloko ya Kishasa. Bon. Comme ma pièce était kala 2006 2007 on a na Chic Choc. Donc kombo na ngo penzande na koyeba soute mais to joie ne bilo ça parce que na parcours na nga ya théâtre na leka pe na Chic Choc. Na leka pe na Chic Choc. OK. Yo en tant qu'artiste comédienne ndeti oyoki na biographie na ye ndeko na biso balite ya kotiti et puis toyoki lisusu ke ndeko na biso azalaki surtout un peu négligé na baninga na ye ya théâtre et puis azalaki na ndako te mpona mosala bino bino bocomédie bosala bato bazo baki bacomédie bozokufa toujours bapauvre bino te basi comédien tant que vous avez bon, négligé, on a bien beau bangala et baraté, na mon appel le quoi pour répondre que c'est pour le but qui azaki négligé. Na évité ce bolinga to ça ndeni, na évité quand même. Pour biso pené to zabo et monto yo penza peut-être azana makoki a ebelé makasi. Ba mingité. Ba mingité oui, ba mingité. Sikoyo muke to zala ngota to ra ki azobela. Muke otoka ekoka to bimisaki. Oui, et a te question to sangisi eloko ndenge bolingaka nyonso elekaka na internet. Moi muke sanganaki e komaki tina hôpital wana kutuna na kufite. Bon sikoyo na volonté ya Nzambe azui to sana eloko to kosala te. Pona tozo kufa pauvre ngana mo eloko na kobana yo te parce que musa tozo sala yango yo toza soutenir te. Tozo la soutien te. Donc to sala biso na biso. Acteur artiste lokola ngai nde azima mbongo ne ya muke atie po asala musala na ye nana makambo na ko exige te normalement okosala ka po ye pe azaka lokola yo ana posa tombola musala yango biso pe tona po tozo ata mwa muke wana tozo aka bongo nde ezosunga biso kana kolia fufu soki makambo ya minene se présenter awa tokoka kaka te esinga ka lisungi donc voilà ce que ezali kamo na ngate ezali kamo ya likolo ezali kamo likolo oui. Po ba bonga soko landi bien ezaka théâtre te bazalaka financé na l'état. Bon, soki l'état tie maboko nde acteur artiste akomona mwa iloko. Soki l'état azo sunga te tozo bundaka biso moko na mutoki na biso. Tozo zwaka ya fufu papa.
ya fufu penza tozwaka ya kolia fufu tozwaka moi moyen ya déplacement ba minga pe mususu bazwaka mais ya ebele ya kosala makambo ya minene en tout cas to wana ngote. Merci, désolé. Merci beaucoup. Lorsque te présenter ma condoléance pour la bino ba se comité le quoi boito père de mon bino on a ba chroniqueur nyon sur Congo. Lorsque vous allez moko ya fondation to kanisa secrétaire. Tout le monde fondation to kanisa bino à chaque fois s'il y a un problème il y a moko il y a combien ce problème vous sera toujours présent. Dans quatre organisations yo to kanisa le quoi kanisa soit comédien a prêté main forte quand même. Au Lobango, que Tokan sera toujours présent et surtout dans l'événement douloureux. Au fait, Tokanisa Nenge Kombo Nangu Ezoyo Kanawana et là qui Moutounion so Tokanisa parce que comédien Nyon so Azan Tokanisa. Donc rien ne peut se passer sans que Tokanisa intervenir. Et de surcroît, membre Naïe Moura Koufi parce que Monselo Azagi membre Nakati il y a Fondation Tokanisa, c'est vraiment effectif, d'où on ne pouvait pas s'en passer. Tu sali nenge, tu mets ça comme d'habitude, tu tiens la main dans la pâte pour l'organisation, il y a Bobsek et les cas dignement par rapport à Yaran et Oazakinan. Sur un peu mouké, Mouto Akoufi, Monselo Akoufi, na kati ya musala na ye, Azaki na au sein un groupe il y a vie de loin. Mais ce que nous avons un point d'interrogation par la union, n'a manqué awa vie de loin. Non, vous savez, les gens aiment toujours spéculer. Nous avons passé une nuit hier dans la vie de loin, on a veillé mortuaire dans 9 régions. À Longwana, 3 h du matin, déjà, il faut que les gens notent. Nous sommes tous appelés la vie de loin. Santé nae eza au pointé. Donc santé nae eza au pointé à telle enseigne que même temps après qu'il y a Monselou et y a qui s'est détérioré. Bah sucré, toi sucré mataki, bah tension chutaki. Donc si azote les mains, ezara moi na ya groupe Akoufi, il faut téléma. Si a été, nous on a été avec lui hier, si na 3 h à aurait bien été d'ailleurs car on a les mains le chambre pour se reposer. Donc, on va spéculer dans la vie de loin. Dès le début, il y a Monselo, l'autre Kundaye, mais santé est bien. Ça, j'informe le public, l'opinion, c'est pas parce que à saboter, non, on est avec lui. À côté on a 3 h pour santé bien. Voilà. Merci. Je vous en prie. De vie de loin pour le dépôt de Jean de Fleurs. Nous invitons le groupe tout vient de Dieu d'avancer. Voilà, en attendant les amis de Papa Monselou de la commune de Kinshasa passer rapidement. Merci d'être là. Le phénomène de Sobé pour rendre hommage à Monselou. Voilà, ça c'est la grandeur d'un artiste. Il n'a pas vécu pour rien. Il a vécu de ce noble. C'est ce que nous sommes déterminés à rendre hommage. Voilà, là, ce sont les amis de Monselou de la commune de Kinshasa. Des donnants Ramazani. Nous vous invitons. La famille, s'il vous plaît. Nous invitons la famille. Monisanga loboko na yo.
naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko. Merci d'honorer ton ami, il est là. Il était chaque jour avec Azo Salé. la solidarité qui règne au sein des artistes. Nous voyons également le phénomène de Somi et des dons pour accompagner le groupe Lui qui vient de dire de vie de loin qui a perdu de l'air. Monisanga loboko na yo naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na Zamba lolo yo La fondation Tokanisa, le président JP merci. Le jeune président Juppé Massamba pour cet amour. Les leaders de Barogo. Nous invitons les leaders de Barogo. Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba bana yo Jésus. Kumbamba. Chirobo. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano ya Sabato Yoka bosenga nanga Zambaka basaye Yoka shije nanga ye Zambano. Nous invitons merci Na yena papa sinanga Osabo zambe na yo la famille Tabou. Osabo zambe na yo La famille Tabou. Salilanga Yeso Yeso. La famille Tabou. Yeso Yeso. Les anciens du groupe, tout vient d'aider et s'apprêter. C'est la famille Tabou. Après la Tabou, la famille Tabou, nous invitons les anciens du groupe, tout vient d'aider. Merci Jésus. Dans le Bible, il y a dans le Bible, il y a pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, bato bakobanda pe na sima na ngai. Dans le Bible, bisenga senga senga. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, tombolanga Yesu, Yesu. Nous allons continuer avec la famille. Nous continuons par la famille. Voilà, nous invitons la famille Dona Ramazani, alias Papa Moselou, de déposer leur gerbe de fleurs. Vous voulez avancer? Soki na soyeba opekisanga te soki nakoma kosambela sambela opekisanga te olebi te bisika nzambe asonga soki nakoma kobina bina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe nazobindela aza nzamba mosolo oyo naza koyeba nzambe nazoyembela aza nzamba mosolo oyo naza koyeba Voilà, ça elle avance également pour rendez-vous et pour une dernière fois son nazalaka lokater natambolaka makolo nazalaka kobala te apambolinga yeso apambolinga yeso yeso apambolinga rapidement s'il vous plaît yeso lokotinga pesitilo asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomaka mabe ya nzambe eza wapi soki eza bazopambola s'il vous plaît tokenema na longango s'il vous plaît nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo. Donc nous faisons directement le recueillement. Nayepa na yo. Nous faisons directement le recueillement. Mosantu yo monisanga loboko na yo. Azosale Zambalo Faisons ensuite le programme aussi sur la place des artistes. Nayepa na yo pananga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na. Nous faisons directement le recueillement. Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu kolonga pe na cimetière libota nyonso bakokutana kuna na frère. Voilà les restes ya programme yango wana. Alléluia. Yesu azalaka mwana. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tiro. Yesu na mingi na tantola. Yesu. Papa na mingi na tantola. Nous demandons à l'assistante de se lever pour la levée du corps. Merci d'être là. Le président Marie et venu honorer le Seigneur.
C'est vrai, de son vivant, on n'a pas eu le temps de témoigner qui était Moselou. Mais je crois que la bateau Bazaïna groupe Chic Choc, le Yengi Pepa vie de loin. Au contredit, parce que parmi tonton Zaki, à chaque fois, c'est au Koutani. Moi, tendance, c'est quand ça va blague. Le coin, il y a des kalung, le rolanga. Il y a des fumons, il y a Finginga, il y a Siminga, il y a Finginga. Il y a Mouindou. Donc, on faisait beaucoup de blagues et puis Ezaki na place mon endroit que nous visiter famille Moro. Donc à chaque fois on a commis wana na ndako tana Moselou. Donc il a commis
Ce qui a mati na immeuble na qui est na ité avant mata. Ce qui est Omar mati, il faut se langa na se. Vous comprenez? Et ce qui na kotaki na kutaki wana na ebise mon frère Zelangai, ce la mati na koute pe Zelanga na se. Donc na aucun place dans un problème. C'est vrai, c'était une personne réservée, avant d'année on s'est réservé pour le respect naïe, mais elle a tonton bien. Ben Kassan Etienne et l'autre peut-être encore Kamisa Gingaï na yoka sango ya maladie n'était. Yoka sango malade n'était. Au moment où on a annoncé biso qui est une très grave na maman et moi, et c'est comme déjà presque à la fin, donc ils ont déjà trop tard. Et comme ça va te belé, parce que vous avez une organisation et belé, tout le monde a un groupe belé, vous savez, WhatsApp, tout ça. Est-ce que, étant qu'un artiste aussi, au grand Babi, Omar Kabongo, au coin battu artiste mené dans belé par rapport à un groupe, vous avez une organisation belé, vous avez. Oui, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas aussi raison, parce que il faut que d'abord tu as la personnalité. Voilà. Donc il y a le bâté que nous ce soit bien il faut les gars dans les réseaux sociaux, il faut que tu aies un groupe. Vous comprenez? Donc, il arrive à peine à Beli, tu vas éviter que na Beli. Comprenez? Parce que nous, on a famille. On a famille. Donc, quand on commence à avoir un problème dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que peut-être que nous avons mis souka, ou soit que nous avons ou meli na itawana, ba collègue na été. C'est alors peut-être que nous avons annoncé dans les réseaux sociaux. Mais tant que malade des bandara, il ne faut pas tout annoncer directement dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas aussi tant que annoncer dans les groupes, des bâtonniers, dans soutien, vous comprenez? Donc, on a quand même intérêt aussi à regarder ma personnalité. Je suppose, tant que monsieur est malade, d'abord la famille, il y a qui prise en charge, et puis tant que peut-être réseau persisté, bon, tu signaler puis ma collègue, mais qui ne décroise pas là. Vous comprenez? Vous savez, parce que dernier moment, vous avez Monselou ou bien dernière scène vous savez tu as eu chance aux années scène de mon côté, mais je crois que la dernière fois que Monselou ils allaient à Matangara, mes souvenirs sont à Matangara, mais quand même ils allaient à Matangara. Et tant qu'un artiste on décrit c'est un grand, c'est quelqu'un à sali chemin, ils ont battu belé pe balandi balokolo ba Monselou, peut-être parce que une gratitude quand ils dans le monde les gens ils savent pas témoigner. Et loko y a copié. Mais c'est un grand et à Pessinzela, Pessiligné la Batebele. Une dernière question pour la libérer. Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui que l'organisme Nabino et soutenir Nabino artiste à Basoso Bossala n'a pas moment nyonso? Est-ce que vous avez rappelé ini n'a pas l'organisme Menos Bossala? Tout est très uni. Parce que le preuve année moni a NTP César, la monarchie Tokanissa, ni sous la monarchie, association ni la monarchie. Bon, mi balandi la monarchie ils étaient actifs. Naza artiste, là où Mamboza pour la artiste, je vais me retrouver. Naza affilé partout. Là, si nous sommes membres artistes, je vais. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Tu vas gagner autant d'argent. C'est juste ce qui est pour la bonne marche à l'artiste. Je vais adhérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui m'a interviewé jamais. Tout ça ensemble, tout ça ensemble, tout ça. Tout le monde est en bonne santé. Après, on a tout le monde dans les réseaux sociaux. Zambazo, tout le monde est en bonne santé. Après, on a tout le monde dans les réseaux sociaux. Merci, Zambazo, vraiment le coup. Voilà. Je suis très heureux à mon aboy. Jérémy Sabani, je sais que vous avez un témoignage. J'ai belé à Papa Mousselou. On a moi personnellement, tous on a tout fait dédié. On peut expliquer qui est vraiment Papa Mousselou et Jérémy Sabani. Azalaki, Aza parmi les chefs au Bayambanga na tout vient dédié. En tout cas, tout ça est bien. Tout passé dans un moment où il y a bien. En tout cas, Aza humain, mais Naza na elo moment où il y a contre yété. Il y a ma bébé nanouté pour tout tambola naïe, tout ça naïe, tout benga épé na bagag na ba aïda, tout tourna naïe. Bagag moussou tout azo le kobele liega kobele la zaine na programme tout zongisie aïe à tourner. Sans condition, sans demander quoi que ce soit. Et pour moi, c'était un bon monsieur. C'est un message brisque à Koufi, tout Ebek, à Nobela. Naibek à Ndobela. Vous n'avez pas assisté. Naibek à Ndobela. Nayo Ebaki, Yamoselou, Azobela grave. Au moment où on a moko na utepe au sale accident grave. Donc, moyen qui au talaye, ils ont quitté. Tant on a se rétablir.
et nayoki mbamoki akufi. Voilà. C'était comme ça. Vous avez combien de scènes déjà? Et belé hein. Tout là tous les groupes mon tous na tout vient de dire. Le quoi il y a aibete ki ngana okufa liboso ne to ngapi na aibete ki ya okufa liboso nga poto compter ba scène un jour to témoigner devant ba caméra. Donc eza yepe so bola musi ya ebite ki joua na ba scène boni. Ngapi nde na tikali nanu na bomo iboye. Na ebi pété ki na jouer na combien de scènes mais to jouer na ba scène ebelé parce que tous les groupes mon quoi. Voilà. Jérémy, s'il vous plaît. Après guérison na yo pour accident, on a un message au PC pas au monde entier parce que on a jour dans sa émission ah tu matanga jour dans sa émission na loba na ba fan nanga. Merci. Jérémy, souvenir à Makassi ça plus ba conseil en pesa. Au moment où tozaki na nous kombo ezate oyebani na nous te ozana ba fanatique te. Donc il y a zo encourager au kaka otali soki bango banda bazali na chic choc loyenge ezalaki boye donc ma solo ya chic choc ando beta ezape parmi ba bloko yo et fortifier ba biso ba oyo poto lenda poto koma lelo place tozali malgré nyonso ezokoma malgré ba vase moyen de ba vase marin pardon donc ozomonaka ke na lenda parce que un jour kingani aloba na ngabo mukolo mo ayebisa ngabo mukolo mo aconseiller ngabo mukolo mo atalisa ngabo donc na lenda kaka donc ça parmi les souvenirs il y a bien on a gardé pas na yango wana. Merci beaucoup. Merci. En tout cas les souvenirs il y a bien il y a donnant Moselou donc vieux wana yamba nga na chic choc le yenge il y a donnant azaki strict na musala yem tazali chef à répétition so retard au répéter et puis so ya quitté jour en temps au répéter donc ba souvenir à malamu azaki bon envers tout le monde sauf personne au ngana yebi donc il y a bien pena ma bena ende so ye retard au répéter danser mais ba lobi bino ba oya yebo negligé na tango maladie ba bandomo na soutien te loko moko te ata venenga kufi ba bando kende te bo pona bibembe non il y a donnant ngana za na plateforme ya tokanisa donc tant bela ki nasir tant pika crise le même jour présent la biso JP Masamba a taki message na plateforme après akendaki kuna akendaki parce que biso toza bato yo to pesaka po to sunga nga akendaki kuna landeliti ndede ibimi boy donc voilà so on doit décrire na Moselou na ba azaba oba azabena baoba do ndenge bato ya minene bakufa neye pazali aza baoba ya munene mais ngelo na sepelité banzonzinger ba été elo na sepelité ezaki motema mabe basali 2 points de mesure donc ceux qui ba négliger Moselouti ba négliger ye banzonzinger ba monani penate ozomona donc biso le roi tozaka na ya Moselou bien vient na biso ya omoni biso toye eza tozali mabe mais solo aza artiste comédien je dois me présenter donc c'est ça. Mais là, on a remarqué par les comédiens qui ont fait biographie, avec un grand technicien, avec comme ça, frigo, malamou. Mais est-ce que là, au-delà des artistes, c'est beau, ça a talent à bino. Mais pas tant de tout fait. Or, comment on a ce qui peut cotiser talent, mais peut-être évoluer bien. Bon, et ça, il y a la moutouna, ça, ndeti ngai ngala za un grand arbitre ngapena donc na zapena arbitre pena munene mais arbitre match ko la sifla pena ba match pena ate bele ba yebi donc arbitre ko nti yebi tumba donc arbitre pena ba match ba to yebi donc yango na mbrasa na théâtre na moni que théâtre ezo pesa ngapo na ngepesa ati lelo yango na mbrasa na théâtre c'est comme ça. Amoni olobi bien soki nani akufaki nani wana donc oyo aza voilà c'est ça yango wana donc yango wana donc réponse que tu as pensé c'est pour le mot de so pesante la souka donc yango wana c'est ça soki nani oyo nani wana voilà. Ngana question est retard sur question batuni mais par rapport à l'organisme au salanga on a insisté par rapport au cellule là est-ce que tu peux baser vraiment soin approprié tant que aussi un artiste pour travailler pour mboka na donc na yebité pour est-ce que ngam nando kendete donc muto ko il zala mieux placé à répondre le on JP Masamba
poème nazali tout le temps pendant l'hôpital. Voilà. Pour NTP c'est bon bazali te. Naebi makambo ngala oba JP Masamba. Ngala oba JP Masamba. Ngala oba na plateforme ngala zalaka. O ngala zate na lobate. O ngala zate na lobate. Le so coup. Na pita cinquantenaire na moni corps yango zo kende. Tolito yeba Mangalo. Yo zat c'est comédien oyo au travailler na ba c'est comédien belé ou mena musala oyo surtout Moselou. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tourner dans Moselou? Ok, merci beaucoup pour la parole. Papa Moselou, azamoko na eba kala, mais na tikala na ko jouer na été. Occasion pe yaki ko zo tokoma jouer na ba groupe ya Mao na ba Nzonzinga Mao. En tout cas, na koloba ke na jouer na ata 5 films on a joué na misusu ko tuna ne banjo le kate. Parce que le dernier film où vous jouez qui n'a eu aucun surtout vous avez scène mon coco ba moi né vous jouez non auto joué na on a joué na 2022 en novembre c'est qui ba le 15 novembre et le 17 novembre tout ça na 3 jours tellement ba caméra on banda osa biso moi passe bokende bozonga to luka ba site pe ba place moko bien banda ngake non eza ba nombre bien pour tout monde moyen pour to jouer ndako na ngai to zalaki na ye kaka ti na ndenge pe to jouer na ye donc aza moko oyo vraiment apportaki un plus na mutema na pour tala pa Moselou abandi théâtre liboso na ngai et yo sala pe moi occasion pe ekutani Mao a sangisi biso to jouer nae en tout cas ça la nga bien makasi donc to jouer ne kala mingi te film pe na nebimité dernier moment ozaki na est-ce que eza likamoto maloba mo aloba ki na yo oza se souvenir nango ba momo ko ndeba nga to zaki na tournage landa osa manœuvre pona na la tabilamba ayebisa na Mangalou osareta engande za bifuna kende sonika tableau na we tableau mususu esili ata soki o jouer na te yokotana no se changer o la tabasala bongo ba concert banda opesanga mingi na ba tournage yango na ndeto banda ozana moko azo aosalisa ba mobilo mbangu moko seka biloko bongo donc esala nga bien makasi particularité na ezalaki ni particularité ya Moselou na scène ezalaki ndenge ezalaki et mutu asekisaka batu azalaki ndenge nini yo ntango oza kojouer na ye bon ntango bandaki kojouer na ye donc na boye soko otali ye mutu moko ondiri asekisaka batu te mais ntango bokotane na scène azali na babiloko moko masoko abeti na bokati na kamera bobuka ye na oseka na scène mpe ndenge aza na mpe alobaka ne mingi te donc eza ondiri aza bamo babombi moko to soko abeti eloko moko nano bobuka ye na koseka bokati kamera donc na boye mpe soko otali oni mateke motu asekisaka donc nde tozalaki ne vraiment merci beaucoup merci beaucoup nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale zamaka basangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kombo. Komba mana Yesu. Komba. Chiro.
bisenga senga senga nalobiki yapesanga kabelanga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalobiki bisenga senga senga lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso. Celle qui sera également ici, Madame Patience. Madame Patience qui fait partie de la famille, de s'apprêter également. Donc dans quelques poussières de minutes, le depuis marteau de notre frère et collègue, enfant, oncle sera déjà ici. Nous invitons les porte-cercueils d'avancer déjà pour venir avec les corps. Madame Patience de s'apprêter déjà et d'avancer même vers les micros déjà en avance.